Mokolo malamu na bino bonso bozuli baku kolanda sango na biso lokota ya lingala ya pokwa ya mokolo malelo mbote na bino bipai bonso bozuli baku kolanda sango na biso sika awa toleka na ino na kopesa bino bokuse bwa sango. Na bokutani ya 9e sommet ya Sirgel ya mokolo moye ya 21 décembre 2025 Félix Antoine Tshisekedi atalisaki makamba be ekolo Rwanda ezali kosala okati ya mabele ya ekolo Congo démocratique. Tofongoli sango na biso ya mokolo malelo ongambo ya 9e sommet ya Sirgel pona koyebisa na bino ete eleko ya bokutani boye bazalaki na yango ya 9e sommet ya Sirgel eye esalemaki mokolo malobi ya dimanche 21 décembre 2025 wapepai tata mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi atalisaki makambo mabe maye ekolo Rwanda ekosalaka na RDC atako sima ya boyokani ya kimia ya le 4 décembre 2025 na ngumba Washington tolandi bolayi bwasango na Laetitia Basingo. Kumonene ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi afundaki ekolo Rwanda elongo moko na badongolo miso ya M23 na kotelemele bibembano ya Washington na kokende konganzama oengumba Uvira uto monile ekolo Congo démocratique yango ezali solo nkanza oyo bakani kosala na nko iso maloba maye etalisamaki uto mokolo malobi loleki ya ntukumi bale na moko sanza zomi na mibale mobumu etozomi na yango ya koto ibale na tukumi bale na mitano olibaku ya bokutani ya bankumu bya bikolo ya mécanisme régional kolandana na accord cadre ya Sirgel epa yesusu akobaki na koloba ete bayimapinga ya ekolo Congo démocratique bazalaki kozongo sima nkuna na etumba na Uvira nzambi bibembano esilaki kotiama mikoloto kuna na Washington boye ekolo Congo démocratique eboyaki kotelemele makambo maye matiamaki obibembano mpe lisusu baboyaki ete bana mboka bawana masasi na nzela ya bitumba mpona Félix Antoine Tshisekedi mokano moye ya koboya kobunda bitumba ezali tempo ete ekolo Congo démocratique bazangaki makasi tope bazali kobanga bitumba kasi ezalaki na ntina ya kobatela bayimboka pe kotosa bibembano ongambo esusu nkumu ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ayekamaki na maloba ya banganga mayele ya ONU bona batalisaki mikolo mileki bozalisami ya basoda motango nkoto sambo ya Rwanda omabele ekolo Congo démocratique mpe lisusu bayimisala ya RDC bamonaki lisusu bobakisami ya basoda ya Rwanda motango nkoto misato onzela ya Sud Kivu yambo bakamata engumba Uvira mpe yango ememi bampasi mingi epai ya bayimboka basusu bakimi obikolo ya bapaya bandako ya misala epunzami balopitalo bitelo bibebi banzela ekangami pe bongo na bongo na ngambo mosusu masasi ekatisaki kino ngambo ya ekolo Burundi talatina nkumonene asengaki bongo na bakambi bya bikolo bisusu ya Sirgel kotala penza likambo liye ekolo Rwanda omabele ekolo Congo démocratique na miso polele. Tokei ongambo ya MONUSCO pona kotalisa na bino ete bandeko ya MONUSCO bakusi manda na bango kino na mobu ya 2026 na sanza ya zomi na mibale mokolo ya le 20 bakozala kaka na ekolo Congo démocratique pona kosunga bana mboka baye bazwami omoniele mwa ekolo Congo démocratique disika bozangi bokengi ezali koyingela tolandi na bililibi. Bandeko ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies balekaki na maponami mokolo ya samedi 20 décembre 2025 pona kobakisa mbula mosusu na manda na bango awa na kati ekolo Congo démocratique mokano moye mobakisi manda ya MONUSCO kino na mobu ya le 20 décembre 2026. Maponami yango elandaki débat général pona likambo etali kozanga bokengi omoniele mwa ekolo Congo démocratique. Olibako yango bandeko ebele okati ya bokutani boye bapamelaki makambo mabe maye batomboki ya AFC M23 bazali kosala omoniele mwa ekolo Congo démocratique na lisungi ya ekolo Rwanda. Pe ekolo États-Unis mosungi ya boyokani ya kimia epa ya RDC pe Rwanda ya mokolo ya le 4 décembre 2025 basengi bolongi noki ya mapinga ya batomboki na enguma Uvira na ndaka ya kilometre 75.
Tokei ongambo ya etuka ya Congo Central mingi penza na engumba matadi pona koisano ete général major ya 12e région militaire mwana mboka Ngoi Kilumbu huta engumba matadi etuka ya Congo Central asangisaki bayi mapinga bayi pulusu pona kosolola bango na tina eye eleko tozali na yango ya bateke ete bayeba na kobatela bana mboka malamu tolandi yango na Laetitia Basingo. Général-major ya 12e région militaire mwana mboka Ngoi Kilubu uto engumba matadi na etuka ya Congo Central asangisaki bayi mapinga pe bapulusu ya ngambo ena uto kan ajaf mpo ya kote ya bango na tina etali bongo ezalela ya bango liboso ya bayi mboka pe lolenge kani ya kobatelaka ekolo. Omaloba maye apalelaki bango na likambo litali bongo makambo mabe mai mazali kosalema nzinga mosika te na bilo ya bapulusu kasi okomono bakonzi ya bapulusu bakokipaka makambo yango te ata bayoki makelela bazali kosala moto mabe to pe miyibi bayingeli onte ya bandako ya bato bango bakobimaka te likambo litali bongo ya kosunga bato na nzela ya frontière atelemelaki yango makasi yoka ndenge alobaki. ezalaka malamu te yo oza commandant en place ndenge boyambinga yo wana bolobi commandant en place mais bisika population na biso ezali baza kolela de visite domiciliaire baextorsion bavol baviol des fois de porte à porte soki likambo ezali bayebi ke na avenue na biso tozalaka na policier mibale na avenue na biso tozala ba soldat à part de ces mibale mais babiloko ya ndenge wana eza kosalema ezali pasi mingi commandant esika azali ozokomona que à 100 mètres à 200 mètres baza koyiba azali wana réaction pe ezali te parce que soki yo ozosala mosala na yo te ya koyeba que c'est une obligation, c'est un devoir ezali mission na ngai régalienne ya koprotéger population na biloko na ye. Tokobanza ete omikolo mizali koya kaka basoda to pe bapulusu ya ngambo yetuka ya Congo Central nde bakobongola ezalele ya bango te kasi ayo engumba mokonzi Kinshasa pe bayimboka bazali kozela ezalele malamu ongambo ya bapulusu. Totiki engumba ya matadi tozonga awa ngumba mokonzi Kinshasa tokende ongambo ya commune Limete pona ko talisa na bino ete bandeko ya lingomba ya politique ebengami Congrès des patriotes démocrates bazalaki na molulu mokolo ya samedi ya le 20 décembre 2025 pona kofanisa bana mboka baye bakokamba interfédéral ya lingomba liye tolandi yango. Putulu e mataki makala matikalaki na se mokolomo ya samedi 20 décembre 2025 wutafiki mingi na esika ebengami plaza na commune Limete. Pona yango boyeba ete lingomba ya politique ebengami Congrès des patriotes démocrates eye ekambemaka na mwana mboka Ernesti Nyoka Kayiba bazalaki na molulu ya kobimisa omiso mwa bato bandeko bayeba kozwa mokumba ya kokamba interfédéral ya lingomba liye okati yengumba mokonzi Kinshasa. Congrès des patriotes démocrates ezali lioko lingomba ya politique okati ya opposition oyo tango iso ezali kobunda pona tumwama pe kotelemela makambo ebe eye elekaka na ekolo. Yambo ya kofandisa bakambi ya interfédéral balekaki na ino na kolobela makambo mai mazali koleka na ekolo Congo démocratique mikolo miye tozali na yango pe bakobaki na kolobela lingomba na bango pe bayekolaki lolenge nini bakoki kosala po ete lingomba ya bango ekende liboso. Boyeba ete Ernesti Nyoka Kayiba azali mwasi kati na mibali oya telema lokola libende. Pe libende soki telemi moto akongumba yango azalaka te. Pe soki basi batongaka mboka te kasi mokambi ya CPD ye atongaka mboka. Na kotalisa mayele, bwanya, bolingo, esengo, mama oyo tango iso azali kopesa esengo, bisika biso azali koleka. Ekumaki ngala ya kofanisa bana mboka bayene ebonga na bango ya kokamba interfédéral ya lingomba liye kaka ndenge bilili bizali kolakisa. Boyeba ete mwana mboka Christian Clever ye akomi mokambi interfédéral pe mwana mboka Joseph Kitambala ye akomi lokola mokambi molandi ya interfédéral en charge ya communication. Bandeko bayeba ndimi iyo na mokumba moye basili kopesa bango. Sima na bango kofanisa bandeko baye bana mboka baye
ye bazwamaki omolulu moye baezangaki te kokomisa kombo okati ya lingomba liye wape epai bawutaki bisika lolenge na lolenge mpona koya kokomisa kombo na bango. Totikala se na sango eye mpona kotalisa bilo lolenge bana mboka baye bazwaki mokumba ya kokamba interfédéral ya lingomba ya PDC ndenge babetaki lokole. Nasuka manso mwana mboka Christian Clever pe Joseph Kitambala bango babale balobaki boye. Tosangani wana bandeko pona kolobela o etali Congrès des Patriotes Démocrates ezali CPD ekambami na mwana mboka son excellence maître Ernestine Nyoka Kaiba que je salue. Tosangani pona kolobela matali mboka na biso pe matali etamboleli ya interfédération ya ville ya Kinshasa. Les CPD ezali parti de masse, les CPD ezali parti oyo, ezali allié na opposition, ya oyo ezali na autorité morale ndeko Jean-Marc Kabunda Kabund, honorable que je salue aussi. Tovani pona kotala mboka na biso lolenge ezali kokende, ndeto sangani ebele ya bandeko pona kolobela oye maimatali parti na biso lingomba politique oye bengami na kombo ya Congrès des Patriotes Démocrates. Tovandi na bandeko nyonso pona kosala pe adhésion tobengaki bango pona tobunde tumbo elongo tomoni ke bandeko ebele bauti de partout na ba district ebele ya bachangu moamba funa pe lukunga balobi ete parti oyo ezali na avenir pona kokamba mboka lobby na tondi na esengo na komona bandeko ba elelo ba ko répondre na invitation na biso et ngwana vraiment esengo wana esali que ça là que parti na biso kende liboso ba nomaki biso récemment na autorité morale na biso ya parti maître Ernestine Nyoka Kaiba pesa biso confiance wana pona kotambusa interfédération à Kinshasa. Alors il a fallu tous en ba stratégie belé to ko tsape bandeko mususu ba ya ko sangana biso po toto mola elo ko kende liboso. Bon bandeko ba ye na yebe que bauti baza ba nulté bauti baza ba formation ba multiple. Nayebi toyebi ete baza pe makasi bakosala elongo conseil na opesa bango eza que balemba te parti politique na sango mosusu be bateba na mboka ye ngumba mokonzi Kinshasa bapesi makanisi na bango na tina ya mituka ya transco ya ofele oyo ekobanda kotambola mikolo miye kobana ngonga ya 22h ya butu kino 4h ya tongo tolandi. Nasusi eye mbula matari yekolo Congo démocratique azali na yango pona bana nguma mokonzi Kinshasa nde bazwaki mokano ya koloba ete kobana mokolo mwa lobi ya samedi 20 décembre 2025 ba mituka ya Transco ekobanda komema bana mboka ya ofele na ngonga ya 22h ya butu kino 4h ya tongo kasi likambo liye biso bapandisa ngo totiki yango eleka lokola mai na mokongo ya libata te talatina tosololaki likambo yango elongo na banenguma mokonzi Kinshasa epai wapi balobi ete likanisi liye bazwi ezali malamu kasi ngonga na yango ya kotambola nde ezali kopesa biso pasi pamba te tokendaka kosala mosala na moi kasi na butu te pe kotambola na ngonga ya butu ezali kopesa biso bozangi bokengi balobaka bien babandaka bien mais na katikati et sous bon côté pour partir la bise à partir de 22h puis 4h au déjà à partir de 0h déjà battu déjà à côté et c'est 4h wana ce que m'ta dit est à futa ou bien à futate wana balobi balobaka bien mais suivi des ratés. Bon, je suis tout à fait content reconnaissant de l'initiative qui est prise par le gouvernement provincial en faveur de sa population. Une très très bonne initiative parce que elle va permettre sûrement de favoriser que le moins nanti, ceux qui n'ont pas qui ont des faibles revenus puissent se mouvoir durant les fêtes. Et oui, ça peut aussi permettre le fait que les gens empruntent les transports publics, de sécuriser les transports, il y aura peut-être moins d'accidents. Vous savez qu'un jour sur les motos, dans les véhicules taxis, parfois les chauffeurs ont pris de l'alcool, mais là dans le bus d'une société publique, je crois qu'il y aura toute la sécurité qui va être de mise pour que les gens puissent se promener
en tout cas en toute sécurité. Et aussi, ça peut permettre de promouvoir le civisme des citoyens, de Kinois, à savoir qu'il faut emprunter des transports publics qui est plus sécurisé que les... likanisi mbulamatera asili kozwa ezali malamu kasi bana ya mboka balobi ete bakami ba ekolo bayeba kotala ngonga eyeba ngo batalisi pamba te ngonga ya butu ezali malamu te pona bango. Na sango ya Transco ya Ofelinde sukisi basango otolengelaki pona bino mokolo malelo ongambo ya teknik na sungamaki na rife mulombele longo na ye na tombe na bino bolandu bolamu manaka ya Social Television.